La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh, yango yo, eh, Matoma lai, tuende yaya. Ça va? Ouais, très bien. Adé, Papa Lianza! Aza, mon ça va. Papa Lianza! Pas Bengao! Bonjour, papa. Bonjour. Dé, benga tout le monde. Baya, mutu nyonso aya parce que j'ai un message ya pour Balamino. Na venu moto nyonso? Non. Dans cette maison. Bato nyonso bazalanda ko bazakuna baya wa. Donc na benga bango na côté na cette maison bato ba benga bato ba. Papa Lianza, benga bato nyonso ba fanda kuna bayaka. Amour! Papa Lianza. Hein? Amour même pas. Tina Jo Mambaya. Tina Jo Mamu. Tina Jo Mamu. Tina. Tina Mambaya. Jo Mamu. Tina. Tina Jo Mamu. Tina. Ya ba benga Tina. Hein? Tina. Jo Mamu. Papa Lianza. Ba benga kuna. Mais tu cries comme ça. Tina de ba benga bato. Qu'est-ce qu'il y a? Yaka. Oh. Yaka na no. Mais benga ya kongo. Ba benga kuna. Oh. Jo Mamu na Tina. Ah, c'est quoi? Oh. Hani na ba benga no. Mais tu cries fort. Ah, papa na ngai. Tina. Oh. Jo Mamu. Tina. Tina. Luhango izanga kimia. Oh, on est déjà Papa Lianza. Tina, Jo Mamu. Papa bangu. Tina ye. Jo ye Mamu ye. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Hein. Bonjour. Ouais. Excuse. Juste la bonne marche à Ndako. Non, au moins t'es pas trop. Mais tellement non? Tellement na makambo tellement. Alors écoutez-moi très bien. Nouvelles alliés pour la bonne marche. Il y a Ndako. Ndenge makambo changer. Ndenge lobi na ito na yoki. Hein? Est-ce que mambo na beo na yoki ngai? Na yoki. Riba Makambo changer puisqu'il y a un homme maintenant ici. Hey! Hey! Attention. Non, hey, non. Abi na ngolo na manette. Attention. Merci. La porte, cette porte. Désormais, tu as maman, peut-être pour ça la ménage. Pour Abo Sanda, pour Aïsa réservé pour le parfum de bonne odeur de sa femme et sous Ubantu. Aïe, bien nous sommes pour tout. Aïe, comme tribune. Nous sommes il faut une permission. Faut benganga avant montacha mokola au benga. Boyo kanga pour bien. Il parle en lingala, nous savons écouter. D'accord. Tu n'es pas interprète, il n'est pas pasteur pour que toi tu deviens interprète. C'est quoi? On écoute, non? Maman. C'est bon, je vais finir. Donc, nous sommes au Kenya. Juste information que nous sommes dans la Rakuna. Il faut faire la permission. Et tout doit changer dans cette maison. Parce que je suis il y a maintenant un homme dans cette maison. Ma femme, il faut être tranquille. Il faut la mingi. Il faut la mingi. Il faut s'affectionner à Bolingo et à Mbal Nazo PC Zanga. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas assisté. Papa, c'est là, assisté. J'ai fini. J'ai dit et je vous remercie. Merci.
Yo penoza moto ba penete papa ko pe te funga mbanga no ba pena yo moto Yo ba ibi yo. nga moto héritier ye mufuma mubraza awuchi baraza aya kusala musala ya mukala tala moto ngatibela tene Ngani héritier. ya Ngai nde héritier. kozere cheni tina C'est conscient. yo kana tala makambo yo izalaka te scandale bo fungola miso moni tato ya lokola soda ba américain ati senge ko bima se ba tala ngana za kamuto kana mukusi na nkunde nta no bo fungola miso kani bakangula mesi to mbwalu bwe vanda ka kara ka te moto bo suka kuna tribune pour tour so que skani tribune bango pour tour Oya ça, oya. Oya C'est fini. Venez ici là qui? Alors qu'est-ce que vous faites là? par rapport La rien est fini. on se rappelle c'est Mais ok d'accord, oya viens. Oya Allez, toi papa à manger. Voilà tout le monde. Dispersez-vous. Allez viens. disperser oya moto aya moi moto ngana la tibino mama na pena masoka bi moto nti bino mbata di bon moko lokola tono pouf Serge amo bali nanga na ebi ndenge ozwanga ndenge ozwanga na ndenge na komi boye o wana yo ozokanisa Serge yango te eza bongo te Oh na okanisa yango te. eza bongo te pe oyo monaki eza bongo te Nicole. ezaki juste kaka Na tuna yo likambo ya garçon wana à combien de fois? Jusqu'à ce que naya kokuta garçon wana na culotte de chambre. Na chambre nanga. Na modèle oyo bozalaki. Nicole, tu me dis que oh na okanisa yango te. Nicole, en ma qualité de médecin, petit on a kabela mbongo na quartier. Comment tu peux m'humilier? Comment oko kitisanga tina seboyi? Nicole oyebi yo mokolo oyebi skana zwayo. Na ba quartier périphérique ya Kinshasa. Nicole na ye na yo awa na bandal. Na commission oyo zali une voiture. En ma qualité de médecin, cette maison t'appartient. Nicole, na humiliation oyo salinga. Na chambre wana. Na okota te. Na otikala ka okota su na chambre wana te. Serge ezaki ngam na bengaki na chambre na bengaki aide ngai na ndenge oyo ozokani Aide yo par rapport à nini? Aide yo par rapport à quoi? Bon, ça longe bino mi balai, tu appelles ça aide? Tu appelles ça aide? Moi, bana oyo nga na aide na quartier. Serge Bozana omona bien te. Au continue au ça. Nicole, quoi tu ngala kondi ma mensonge na yo? Ce que tu peux faire, c'est d'accepter na salaki mabe. Na salaki mabe. Serge limbisanga. Na biki na sali mabe limbisanga. Na olimbisa ote. S'il vous plaît Serge. Chambre wana na okota lisuste. Tout changer attendre tout chata ba locataire awa. Allô, qu'est-ce qu'Ambokani? Ouais. Ah, vous avez un cabinet? Ok. Yebisa Charlène Toumba. Nazo ya wana comme ça. Ok, j'arrive là maintenant. Merci beaucoup. Nazo kaka ben comme ça, j'arrive. Nicole, tu me laisses tranquille. S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Pardon.
Papa Bob. Bob mimi wa buma wana di. Bima boka ngama ko ninga babanda kala. Bokota ko. Bokota. Oh. Nani pekaka ile ya na sola pekana na pire petit nae. L'esprit a bien. Da top. C'est ma basi niko na siki. Suzy. Bonne nom mon bain. Mon amour, ma joie, ma vie, ma moitié, l'os de mes os, la chair de mes os. Franck, non, c'est ici. Maman qui est la maman. Elle va très bien. Suzy. Ça moi comme nous regarder, nous nyamaza tout, nous regarder tout. Ça moi nous j'ai posé ma question, est-ce que ni est bien écouté? Eh zanga, aux autres du matin. Na comme épanoui. On réfléchit ça qui vraiment très bien. N'habitez hein. Bah choix na ba couleur et dépendant na mutu. Suzy. Ibale leki na kitoko to sepeli to lié to meli to sala nyoto ka ko sala gloire à Dieu. Mais wana na lingango te yaka obebisa makala. Do ezwa nile makamnyo so yo utikoloba. Suzy wangu. Mimi nakuitaka Suzy wangu. Juu unakuwaka wa maini wa mafafa wa roho Suzy wako. Uzai pressé. Pourquoi ndimi kosala na mwana mobali yoyo boko matina kosala boko matina niveau ya ba communauté de bien. Elo ni na malongo mwana mwana mobali olandini mbinga la terre avantageuse di bungunene na ebi kosaka faible na mbala ya mwindo. Mais na epite mwana mobali oso na tali mbongo yayo mapango yayo mitoka yayo. Sasa kene na kusukuma mwende mufanye communauté de bien. Est-ce que uliwaza sasa na yote na to na loba bien na ninga na nyonso na uti koloba na ngina ibana bar ya mwana mobali wana ezani yo monene nani Para kipenda. apa monene na ye apa nzoto na ye na ebi mibala mwindo bakambali nde lengi ba couleur d'origine. Sasa ngai na bima na kende pa mwasi mobo ayaki na bapundu utena okishasa yo ka bisto la pundu na ngai na kende pa na ye après wana na ngai na pe wa kosu mso sala non comprendre grate to na kende na yo za message moko awa avant na bima fait non répondre non baton obika mboko yote soro muzango kende ba robima ba démarche wana kotsa boye msusu boye ole kama vempo ya umteka nga mwa makolo munde ezeka pende ko bonde ko ya ko kainga makolo na bima to lekela bino nanu to mona nite apa ça besoin bien bino makimia nzamba zo batela na ba pondu na biso na ba semu na biso ka ya ngwa mtezo sa biso to za bien na nzambe susu apa nzambe nini susu. Il faut remettre ça dans le pendant parce que. Ok, bah pendant awa, et ça paie bien, mais quand on a message déjà dans la Suzy, au monde, ah quand on voit peu micro yo, balobi bazo boire bilo qu'on a aéroport on est na yoki. Et on a bien mais quand maman on sait jamais même super cause bien. Mais quand on pendant awa, et c'est la première fois na message paie va pendant arrêté. Non, tout à l'heure, il faut remettre ça parce que les choses ont changé. Oui, ma femme a changé, bazo boka bilo en aéroport. Bilo bano ko tango facilement ba mbisi bani bazo boka nyonso échanger. Non, ça dépend. Ça dépend. En fait, rien à voir dans les Cambabas à Pondu. Le problème c'est que Suzy a sauté. Suzy a sauté. Suzy a quoi ngai? Moi je pensais que vous êtes au courant. Aïe sauté what? Ouais, mais parce que elle sauté. mariage va salir. Oui. Expliquez chérie. Premièrement, mon bal mais ça joue à mon gros santé. Bon zoua mobali zoua, qu'est-ce qu'il y a à voir na zoua na koya Suzy? Pour tout le bas tout à l'heure mobali zoua. Ah expliquez bien té. Donc problème est ça. Suzy a eu sous pototé. Selon Dengue a informé biso na mariage mon voiture ça là c'est le mariage sous régime de communauté de biens. Quoi? Eh oui. Donc Suzy a informé bino. Et chose informé. Menga a informé ngati. Car oui elle sous pototé.
mariage quand même moi qui va salir mariage non mon mariage oui je sais naïbi qui va salir voilà parce que va salir mariage sous régime à communauté des biens quoi oui donc ce que mon bali naïe mutu a ko gérer biloko na union so yim dans roya mingi poto ceci pour le moment il y a les sociétés nini eza pana apofire konga mobala mpinga mwindu tunga malasi ya parfait de bonne odeur bien Suzy on a comprendre pour na yebi ba je wana te datop unuliza sema olobaki soki ye par neza nini so na ngena taliso par na ye naza zobate yaya na yebi ona sali Sambe moto na njambeti yeko moto na nzambe akozala libonza na neta monoko ya mama bana nzambe osepeli nga nakota mabele donc yaka mateya te yaka nde kosala mosala oyo poni balongwana na beni mpona nini balongwana na beni momazo fa otikala na beni momazo momazo nabomaka 180 personnes apa olongwaninga na beni moto naboma 3000 parce okufi okufali wamona nzinzo aye mpona amata likolo nzoto naca takufu mabe à vos autres Omazor ration sikoyo nano te bokozwa ration na bino na fin du mois Omazor pasteur yake pai na nga batielaka fufu ration na bino balobi tala moto oyo azalaka osalisa mosali na nzambe ayake pai na ngai mabonzela apesa ngai bamessage ya somo oyo nazomona ozokufa azolia monoko atripote atripote mwasi azofiba monoko wana eseke kuna mpe asali nyonso mosali moko ya nzambe soi-disant mosali ya nzambe ayaka epai na ngai eliaka fufu aliaka mbongo mpe napesaka ye sikoyo yeyo mwana atindeli ngai bafoto na bavideo aza kolia monoko moto soki alie monoko asokaka wana ke monoko ezali lokola misike yade donc ifalia penza ifalia nakisanga nano image yango nano oza soli akolela boye tedi okende lokola civile moko boye ndenge nini okondili wane apana polepole wane endimita ondima formola akufa pola apola loyo oza soda ndenge nini na obomaka biloko esali mosala na obomela biloko esali mosala monoko ya mwasi yamba ah bon mais comment se fait-il ayebisi bino te expliqué bino te non au courant de rien. Moi je sais que Suzy a balaki mais Rosa qui passe le mariage a réduit ma communauté de biens là je ne sais pas que aya potote na yebi atalika monte na yo atali solo monte ngai tant que comptable na me expliquer ye na miki kota lisaye mais bon na yebi bitu mambo. Bonjour. Comment se fait-il ayebisi? Bonjour maman. Bonjour maman, dépendez. Maman. Tout va bien. Film ça qu'on a. Oui. Maman obi manangai. Maman qui non qui n'est pas masana maman ya. Wanga za. Wanga no za kuna sona ba shiri na iko. Pardon benga ina. Benga maman za kuto. Aza kuna sona ba makamu nga. Yebi se loba na nga na benga ya no to sona. Yo yidi wanga ninga za ka yo makina. Tika no benga aya no to sona no makamu na yo kia. Ça va. Oh. Mais comment parce que Suzy a informé rien. Na hivi mariage na bango mais ce qui passe qu'il y a communauté bien là je ne sais pas mais décision zio ya pototé naza surprise à oyo kamwa. On appelle au kamwanga na beke ko tuna na tuna est-ce que vous réfléchissez na tsola ki na tuna est-ce que kanisi vraiment bien on réfléchit vraiment zoa ba bien na yo nyonso tia mobali yo boyebani malgré que bon mumeli bambola oui
mais kopesa ye nyonso bon nayebi te mpe ngelo kozokamusanga ndeni ayebisi bino te quand même boza bandeko na ye fallait quand même informer bino donc bino sokoyebi te nzoka nde ezalaki mpona communauté de bien mpe boyebaki yango communauté ya nini de bien donc babien na ye donc babien na ye bakokabolango katikati na mobali komi yeye na mobali mama na ngai azwi décision aoya sokoto te nayebi te nazokomprendre te makambo euti wapi ebongo ye babi yango eza ya ye moko lobana babi yango eza ya ye moko ta odesida kende opesa mobali nango ebongo tina na jo baolobani c'est ça elonga mpe na okamwa yo yebi makambo yango tina na jo baolo papa nanga likonzi yo oza avocat yo oza avocat oyebi makambo wana nde bokataka makambo wana limbisa biso je vois que elongi ozolakisa que tu n'es pas vraiment du tout content c'est comme si yo mpo ozokamwa bon eza moni ndenge eza wana ntango ye akei kozwa bilo asassocie na mobali ese ayebi mobali yango ayebi ye nano bien poke estce ti lelo na monde ya lelo basalaka mariage nafongola nde miso koyebisa suzi ndenge nyonso me comment suzi akose comporte boye par rapport na nga eza bolingo le vrai amour vrai oyo apesi nga esomamaka na mbongo te biloko wana nyonso c'est rien mbongo mapango mituka c'est rien bolingo eza na plus de valeur ke yango vrai amour oyo apo apesanga ozwango wapi ako nde namonaka ye na mwindo apo wana mbeto otandi dra pembe otondisi epudra pembe na kingo ozipe leso dra pembe eza nini scandale kolobi yango yo tozoloba ya koloba faut vivre yango nakoma reste mosengo mombala ya scandale bolingo yango ezongisi yo makambo nyonso ebosani nyonso okesala communauté ayebi kopesa bolingo wana ye mpe soki azwi retour nango yango esengaki toprouve yango bongo na mariage civil oyo tosalaki oui toprouve que c'est vrai amour tosigné communauté de bien ya ye yanga ya ye voilà désolé hein ezalaki juste observation ndenge eke ezalaka peti na peti na yaya na ye nde tosololaka na ndenge ya mabe te wana ye kaka mama ngulu okele pas raison de vivre eza badécision bazwi ça n'engage que eux mama biso toza na banzela mosusu okende tokobengana ou bien on passera un autre jour pour que tosolola makambo wana d'accord bon botikala malamu bien avocat ok bien mobali wana aka na posa nde arekipere mbongo wana bofongola miso ezalaka te makambo nani asali ezalaka chéri benganga bopona bikelembaka sobini d'accord donc yo momosuzi asali omonango bien Sonia camarade nao te ya Sonia te et en plus ozosala nango tie cure dans non pourquoi donc wana cure dans wana ya mpona respect donc soki nakokambe ya Sonia comme olingaka na bengo ya Sonia otiki mwana oyo aya kobela nga ndenge abelinga wana mpona mamba suzi liboma oza liboma na mutu nao soki nga na liboma boso avocat wazalaki po avocat sani c'est un fou yemna aza fou en costume en fait ndeni yokuna oloba no te ya Sonia comme tu as bien que je t'appelle ya Sonia est-ce que na mayele yo ozalaka nango yaya mambu jo oyo tipo aventure avandaki ya koloba bomona normal qu'est-ce qui est normal parce que a informé biso eloko biso toyebaki te suzi mbongo wana babian eza ye moko te eza estina na jo tala danger bana baosan sortir ndeni yeke ezwa mpe un inconnu ayebi te libala moko fondé par eux-mêmes babalani bazwi décision bana et en plus basala régime ya communauté de bien ozalaki baofondé libala wana par morceau basalisi mobali wana informe nozomona aza mobali mo malamu ye alingi suzi qu'est-ce qui prouve que koza avocat otemaka apesa ye bango ide wana parce que c'est son avocat oza mpe na raison kote mpenga na rejoindre ye ane butu bien te me na rejoindre ye omoni avocat akozala mpe aza avocat ya suzi ye mutu akopesa ye baconseil
alors c'est notre ça la beauté ça la beauté la beauté pour l'intérêt là yo mobile wana qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a pas comme ça ba ça la communauté si non mon que ça quoi ça quoi traité mon taille na fête au suka na traité moi sinon allez moi sinon ndako bongo no so ona nyo ngai loko nyoso o izwaki lungene nzote le kotila nzote moja yango ndakoboma yoka no on est mosali ensemble na moi sinon ndenge nene boy hein allié mabe makasi atsuka iwana te baba tinela na photo ya entrée hapana boyete o bloko nini no ale masa sote o moi sinon civil ko sakana na bondenge nene ate aya bokomi na niveau ndenge nini ye pasi akoyoka na bokomi na niveau asa nani ayaka na ndako nde nani ayepisaka ngai soki tala mikolo nzambe ayebisi ngai boye kobima te mikolo soko okenda mosala lala kuna nazomona nzela no mabe wana pasteur nzoka ndazoli ngai lebanyenga yasenga nango beste sala ya nzambe iloko nini nzambe mutu meshe ya mungu na basali ya nzambe na mwasi ya soda wendenga nini liwane hôpital mote bandimango babaka okala biso omona eloko azasi akufi mabaka ezalaka kana biso te na maladi me bakoloba bila ebembo eza kana biso oyo emonani deja banda na ye kala makasi kokokoma te na niveau oyo azwi okanguru yumba atripote omoni biloko bosalaka mere makasi ozwa moto mongo na kati ya ndako oyebi ete mosali ya nzambe tala niveau akomi na mwasi na omona saki okomi lokola yuma tala niveau yo moko asalaka boye te me tala civil wana nde asalaki na mwasi na biloko moko ya malamu okonjavanaka nepisanga billet de clou na ngai poso na uti kuna ngamona ke makala makamako yoka nano nakotaka ndolonga moko polepole yoka yango yoka ake ndolo palo oui ake ndolo nakomisa yoka nano yoko naotinda belema mosusu yo nde ozala te nazala te yoka na biso eloko fo namona nde baokata ngo nde balongola yango odeplace basinga wana balongola oyo nyonso esali mosala polepole yoka nano polepole yoka nano baotinda baninga na yo mama Sylvie aza wana na balabelema mosusu bambinzo ayokinga solo ayokinga afunga oyebi eglise na eseke solo ayokinga yoka nano ozala mpe soda weye oyo mfana komedi hapa jula nini weye polepole yoka nano oyebi eglise na eseke ezala soki oyebi yango yoka na bisa yo okoexplike ngai esika eglise na ye evandi natindi mama Sylvie na bambenzo wana bakomi tokokanga ye kaka aza kotia tokangi ye wana mwasi ya moto mpe soda okosakana na ye bondenge nini bakangi alobanga nkuta aloba te otulanga awa Oui. Non, rien kozala, ouais. Non, bakoza mingi te. Na part na ngai kaka Daïda Zola, Laura Zola, na Henri Luboya quoi na ah oui, et moi na Paris Henri Luboya. OK, d'accord. Bon, pas de problème hein. Non, Henri Bokechu. Yende aza DJ mutabaki ya betaka misiki ya suiseka songo bonga na kozala te vraiment eleka kitoko mais na kotinda cotisation London City Zola mutu yelusa mutalombi na koza dans 2 mois ouais tokoya na Fidel Castro Lubango yeza na Liège Fidel Castro Ok mon frère, merci. Ouais. Allez, bonne journée à toi et bon week-end. Hein? Mon frère, il faut na kata yo mokile zeleng mon frère. Si vous avez ma caméra, vous comprendre, vous talangai, vous na siko yo non mon frère, vous avez régné. Il faut régner, il faut vivre. Ma belle moulungi. C'est un ami. Diezola, London City. Ouais, na ma caméra agence. Il y a un château rouge pour la cotine de Biloko, pour la cotine de Mosolo. London, un château rouge, quoi, tu es mon côté. Ah, il y a juste pour la cotine de Mbongo. Mbongo na Biloko, na Bakoli. London, c'était Diezola. Là qui a Papi Zola. Ah. Et toi, ça va? Oui, ça va, chef. On l'a mouki ou la moussina et tout, mon ampête. Non, on va gérer, Fakina, gérer le Komoko. Il faut y avoir un go. Ah oui, c'est quand même. Ah, c'est la faute minus de Londres, bon.
cheminance. La foutière, vous avez tout pimé. Vous avez tout fait, vous avez tout Pour 3 jours. Pour 3 jours, vous avez tout pour ne pas faire rien. Tout va dans l'histoire. Surtout que tu vas avoir un avant de battre, il faut beaucoup na yomoko. Ok? De temps en temps, c'est trop qui veut vivre, tu me dis moi tout. C'est que je tiens beaucoup. C'est vrai. Ça m'a dit que je me fais mon toi. Oh, comme ça qui Congo. Tu vois ma bise que ceux qui dans ligne mingi na kenya na langue on me l'a soigné qui me l'a montré. On me dit ça m'a dit que je me fais. Oh. What's going on lo bali? Pour non avoir Ah bon, OK. Faut mon nambe tout. Ça munange. Ah, ça munange. Muke mfwa moto. Pardon, na pelouse. Ça munange muke lo na pelouse di kolo ya goudron. Oh. On est pelouse. Mais tu as di kolo ya goudron alone. Oh, mais musique. Bon. So comme moi beti kala na chaleur on a venu dans les exécutions. Bon, ça munange muke traverser océan na mikolo. Non. Au cas de océan. Jésus caca. Non, ça signifie. Tu vois l'impossibilité on a. De ça gravité à boulot na biso. Je t'aime chérie. Na habité, mon tour neza mondo bité pe lisacité. Sika ndenge ovanda ka pe na travaux neza kanini. Okola ko moko tuna tete o ya ririri na yote chaque mois bafuta ka yo. Travaux za kanini ko ngani na vanda ka na ko kengela sinjili. Yo mosano za kanini ya. Ngana ye héritier. Nga nazi héritier lopango. Ke musalo lukela. Na mama nini? Na mama Suzy. Papa nani? Papa apo. Yo ndi héritier babota ki yo. Vena boti même pas. Nga mutu na mérité que naza héritier. So ba boti oyo ya ai petit nanga. Donc nga pele na go jambongo ba pesa ko nga ko mo futa. Nani? Yo futa ngai? Oui. C'est kama mo kate. Mo nga mo na futa. Mboka facture to komanda makama na mboka kiseke de. Moni ngavambia ngai naza na ba relation ngai navanda ka pamba te. Oyoki ba gouverneur na mboko ba petit na ngai. Ba kimbuta petit na ngai, ba gentil ba peleki na ngai. On a ko beta mo fingo ba ko sukola na balabala ngai. Mais comme qui tsaka ka moi respect na ko sala mosala na jangala ko te. Na lingina la ka te petit bingina moto ko la mutina mako bo na ibite. Ko la moto mako po sala ka mako bo yo sala ka te. Jona ngai mai simina ka sa ko ngela bilo ko ngai ko sala te. Misala bino wana baba to beaucoup un jour beaucoup mamokolo ko zanga tina po ba ata mwana mo ko tinda yo ko sala po misana yo tinda benga sala boy tiba ko simi son pata taluti bingba taluti. Obi ko manquer ke nga. Oui. Oui, au jambon on a retard total nga na. Ngai petit no peut même pas. Na ndenge na respect. Quand on va na botami maman na yo na botami te. Mais yo le la jeune garçon. Bien ta la servir ya. Ce qui nous a jeune garçon mo ko za mayele. C'est nga vieux mbonga pesa yo. O shina kata mbongo na kwe. Ata kabino salaka. Biloko yo kete o pe mo sala salaka batinda basala basine basala bobo. Bo yo moni musala yinde oyo sala o. Oui musala te. Oui musala te. Oui musala te. Ba futa nga chaque fin du mois. Yo moni musala. Oui. Yo moni musala. O ratina ba bobi mundala sa titre de sentinelle pour nini? Biloko ba ko sala ba sécurité partout, sécurité mamba biloko ba sentinelle. Ngai. Poka mon colonne na tina porte. Obi ko manquer ke nga. O manquer héritier. Héritier à l'opon yo manquer. Yo. Obi yo ndiko mekanga. Comment se fait-il nga lobi no makambo? Ozo sala onga na lobi na ote. Onga langa. Kanga munoko. Tala kuna? Ba ganga ko tala ngai. Tala kuna. Soki nga na olo ba fanda ni. Oki. Ko banda lelo. Fo sala ka oyo nga na zoloba. Yo ozana nani awa? Héritier. Monsieur, oza pour na mutuna. Yo oza héritier. Comment on a les arana? Héritier, c'est ton nom ou comment? On a déjà combattu la vie, on a vraiment tout, comme ça. Ah, mais tu es malade? Papa, Yoka, Nayebi très bien que yo, na papa pour boire de côté. Mais comment yo zo courage au yeb sama? Kamamu noko, soma na ba kamamu noko na yo. Soki ngai na oloba kamamu noko. Que ça soit ta dernière fois, nga na oloba, yo loba. Vanda na onye. Na ebisio jeep oyo. Nga na kobima nango na okena ngo fait. Ya anniversaire ya mwasi nanga. Yo
oh sokolela nga ngo bongisa ngo très bien et puis nga na bimi na kuti yango te papa po abimi nango donc yo opekisaki ye to yebisaki ye te ke fallait nga na bima na chip o na ye messager no papa lianza papa lianza Tina papa lianza pardon ngai nazana lianza on manque na respect papa yo zaka nani expliquer nga poto musokusa na problème na mutu mais héritier papa na tiki téléphone na nga na charge yo qui est aux téléphone on longoli sim na ngote sim na place monsieur toi tu es malade comment hein oza nani expliquer nga yo oza nani awa hein tala oh mais c'est normal yejo yoka pona mbala suka hein soko continuer tokolonga na munoko na kokoma na kobeta et puis c'est quoi ça mais tonton c'est normal hein on kobeta nani Joe ici tu kobeta nani panda nga mo expliquer eh toi allez à la porte vite la porte concrète-la concrète-la toi espèce de poule mouillée allez là-bas papa ce n'est pas normal hein moi je te parle à toi nga na oloba ne makambo nga na lobby eza normal asala ngo te je nayi moko yo sana baisse ta voix jo mi kiti ça tika na yo ke bana ho baisse ta voix c'est chez nous pardon non non c'est pas normal qu'est-ce qui se passe ma jonga na ye kuta biso pa na biso ba voiture oza papa biso quand même ana droit nango ye linga bima na voiture parce que petit jo angala petit jo panda singa na loba oui petit mon cœur na ko be ye je pardon tika non petit jo bon petit nanga bilu tu petit nanga pour ça par âge qui petit attention contrôlez le langage là merci il cambele non non tu sais yokanga bien mbala suka que ce soit la dernière fois où je petit mokonzi mona mkiaza kate merci bon papa lianza zonga na porte zonga na porte qu'est-ce qui se passe da fandi na kozina Karine Manisa papa lianza abandi na ko manquer kinga respect na fandi no beta encore il ne manque respect après zana respect pas nga na moninga na manque respect na manque respect monsieur ma présence ne dit absolument rien mais la télé mais ouais plus aux yeux facilement aux yeux comme ta tribune d'honneur ta gueule concret là monsieur allez là-bas papa lianza yokanga vanda papa lianza ça va tranquille explique-moi petit jo jonga bokolo makambo tout au jo na France dis-moi qu'est-ce qui se passe jo autina nga ngala ngai pale ngana yebisa yo tika nyere o inyera papa na bango monta tika ngo inyere na ote po jwaka mo tambola na mo anjo yo lobana vie bon abi na loba inyere na yebi po nyero ya somba nyere wa jwango jo tu as osé me cracher au visage avec beaucoup de non je te pose la question toi Jo tu as osé me cracher au visage oui lâche le bas vérité mon bel le bas vérité oui lâche attends yokanisi nga na kobamba devant yokanisi nga na kobamba mpona loba voiture ya mama na bino oyo ya papa papa tika merci mais attends oza problème na mutu etikali soko sisi ya problème ndenge mabe te andiki ezaka ya papa aza droit nango merci beaucoup je vous remercie merci bobonza merci beaucoup merci bobonza amotama omoni yo eloko yozo luka koma eloko yozo luka mina biso okuta na eloko yozo luka ozwa luka oyo yo na beti mama na yo na beti tata na yo tika na yo papa tika na yo yo mona moninga na yo nyere mama na yo donc 500 unités hein donc vie omoni boulot nyonso yango kopi yango oyo oza vie na ngai oleki oyo yambilaka boye tu bani verata hein mosala ya propreté mais oleki ezala perte moko boye nalingi ezala bongo te batelefone yango donc a eza 150 unités awa eza 500 unités to bandana obongo après tokoyeba soki tobana ndenge mbongo ya charge calme pas Lianza s'il vous plaît yaka pour comprendre vie donc papa Lianza yaza il y a sentinelle le pango pas maman souci donc la bengi awa yuza papa na biso na bengi awa oza comme témoin bamba teka mapango via rata siko na lingi te que via te ya milengo na yebi kop na mai azala awa makambo to alangelaka malewa pe lia mena mbonga charge comprendre papa Lianza via rata oyebi te sentinelle ya maman souci donc yebi ce qui parle sentinelle gardinage garde le bon pour bimanya sonanga donc na bengi yo juste
oza témoin na tie bien encore vanga sona za raté bien za pour ça dawa kabine saka bapele na yawa non asaka bapele te atekisaka bapele na batri bolinga kaka olimisanga ma ngira ya compliqué so yo na famille ate famille sana ozolika moko juye waza nsika oyo okendaka pesa rapport te etala kuna masasi boye kwa moto ko responsable na yo aza bozongo juli kamba pe oza moto musula muki maladi boye na bakambongo za te akolukela yo wapi kamneti di kamnini koma no ngana bela pa pamba te nina za ngana na lenda na bela pa mo ngayo ngana basa kona dipinja na pene bozongo mata boni tina yali genre kama pesa ngaba traité kaka boye engagement mais tant ba mona ki te moto moko te suli kamba na bela ki moko taba basanja mwambe na mbonga bato mais yaki pa ngena pa na rapport ba telianja akomona mtemi kono pona nini ndebite abela ki ba moninga na zochi mbonga bato na point upango ya point pa na chantier wana fi wana pesa nga ghetto na la wana asonga na chantier yo pena za na famille mo mala muté donc yeba sunga via rata basunga bon ba petite sœur bazana mbinza village na mbinza village na mpoa kwa bon na mona fana ko bon twana terrain munene bon na ngakona sima ma famille te yo enga ina na ya nini kuya mbele yaka na nini nasana posa ba to ba mwana mwasi wana ne asele na ebi eloko na usolo na ebi yango kuna mwana ngasali ni hapana oboni papa njoo nini bibi yangu oboni biloko bino bobunga kande yango ne bino bakina bomona ka baganki me unafanya ba erreur moya grave wala shibe hapana pole kuna confirma hapa bona nakabe information baza koloba na mboka boza kotosa yango te bana bazana na tupema na bapana babaro wana bapekisi miziki ebeta chef de l'état nde akwesi yango una sike mais bana na ba respecta ta minute te ba ata distance ya pamba babi metre musika na moninga na hapana mimi kuna sema na pesa papa kanga mdo lo so mokonza hapana wewe pona ni ajina pole papa malembe na moni otosa no kuna sike niko komanda wewe pole secteur yo vandi ngai yo kana malembe pole ozo continue asira wewe mona sema secteur bovandi ngai nde mutu na simbi yango bato baza kotosa 1 mètre balobi na bino mwa musique beta yango na se pas troupement ezala te bana no troupement loenge makasi yo mona biloko wana ya biloko bato okangama bakoyeba te yango tala moma tosala yango ya maladi confinement elobi moto na moto amibatela basololaka bazali bana ntango omoni bango na bale bazomela yo ozali moto ya leta uyela ndenge ya polepole wana olobi na bango polepole bakimi nini bakimi yo pona mbongo bakimi yo pona menace yo ka témoignage bimisa mwana no ya mwasi okomona eloko témoignage ya kotémoigner pe okomi papa ozonga moto bakimi nini polepole yaka eloko eza koboma bakino ande kozanga bosakrifie bino bozela nani wana te bino bokela ye nzela moko yo polepole uti hapana yo kimi nini yo kimi nini beti buya ngatu zubo msala bangu buya bangu de bokena bangu yaka kombele yaka ça te bokala bangu omoni papa ozali moto muto malembi aza mona mwasi kana pole malembi on sait que eloko nini bino kimi eloko eza moko kaka opesa conseil mingi eza kaka yeka Mamu bonjour maman bonjour maman za yo bon ça qui a tiba manquer patron na mamu Tina jomam Tina mamu bega ba Tina jomam Tina mamu bega ba Tina bega mamu Tina jomam Tina yaka baya oya Tina bino spectacle ba oluka to sala mo de yaka boya wa Tina jomam boya ebani nini apango camarade na yo sans oloba mama mutuka aza na raison désormais oyo etikali mpona nga oyo nekomi mpona apo soki alobi ça veut dire toyokanaki bongo bino mosala boza nango kaka ya kotosa oyo ye alobi mpo aza liboma te ozomona boza bato moko nzoto mona ekobomisa nga nzoto boza bato boza bato moko ya kokaka mpe na boloko mais eloko akobikisa bino tala yeka wana seke ye po aza innocente moko ayebi eloko te amikoti na likambo oyo ayebi yango te likambo ya trouplement yoka nano yebisa bango osoda ndenge nini basivile koyebisa bango makambo chef de l'état alobi bino kosala yo obeti fimbo osengi mbongo ngai nasengi mbongo soda pembe boye ngana yoka nano hapana yoka nano mabe okwa na infraction
badécision tozwaka yango kuna biso mbale ye nde abimi nango libanda ebandi ndenge nini bomanke ye na sa moi makasi ebandi ndeni jusqu'à quand on va comprendre que c'est lui le chef ici c'est lui le patron de cette maison bon comprendre yango te jusqu'à quand boyebisanga na vérité ça vérité nini oyebisa nga voiture on a banda repousser en camp. Ça méchant, toi tu es trop méchant yo. OK, plino, OK ko bana apo. Bila ko ninga ko bomelanga li bala toni. Oyo ki ba bolobi na apo. Suzi ka yo ki pe pa ka be biso ba leki na oyo nga banda ko pousser ngo lelo nga na bandi ko pousser tipo. D'accord, je vais changer. Na ko ya mobile. Oh, na ko na ni yemba poni. Mais changer. Ça mobile na ko. Ouais pas changer. Ye na ngai. Oyo ki tonta poto za ba leki na oyo. So bitango yo. Na ko yo ka mutuke. Le corps manqué déjà respect. Et allez si vous manquez là, na yoka li soute. Ce qui bolinga ki na yoka. Il fallait bo benga ye na malembe. To boza ko pe na droit ko benga été. Il fallait bo tout na ngane ya na bino. Mona mama na ngai nini ya Suzi nini yango. Biso tozo banga nani poto sale le loko ya biso. Bona mto banga te mais ce n'est pas normal. Bozo battu beaucoup de respect. Oyoki yango. Nazo comprendre. Oyebi. Soit respect na nga. Sandi sana ye double respect. Oui. Oyoki. Ngana pesa ke respect. Ezambala suka. Bo éviter to pema. Esika batu bazali, hein? Bolinga kotonda te oleki na oka kozongi ndako. Nasiki bo respecter un maître. Pour malade ezali. Merci papa. Olandi bota la beauté na bino te mais maladie ezali. Merci mbala. Merci mbala. Elo ka suka nde yango. Obimi na moi 10 ans ba trouver toza mo ebele mo kashine wana. Pona ko protection na yoka. Olingi okosola. Na des autres te ngoro boko no kako gumbi yango kaka okosoli yao yako lambilanga OK wa papa ko tika te ona mo ko di zonga la fo wala mo nanga kele wa akene wa yamda bikisi Auchembeli Auchembeli papa landa uchaye Auchaye papa ngala ko papa Auchaye te papa ko kiri na kashi ni oh belge ni yango boyo papa wana mo kondu wa soso ke bana wa pe shebiso ni yango boyo yo ka ni malembe ko ba mona mwasi mais na ebité vraiment ngamo pende na aboye nazo kama makasi vraiment bana papa po ya na ndako tout a changé. Et puis on a compris que il y a Suzi sur quelque chose, ninga zana ngobongo izayana biso, azayana biso. Mais 80% ya bozui oyo, il y a Suzi à gérer. Et ça bozui va pas na biso. Mais comment biso to ko on dirait mo boye na ebité. On dirait to ça pas na, on dirait to ça pembenité ya famille na biso moko. Yango vraiment maman top avec beaucoup de respect que je vous dois Lukila biso solution na makambo na. Ya Suzi a commis le kambo ke azoganga. Et top net nga vraiment qu'on a rêvé comme même phaseur. Je m'arrive plus. La maison est ndeko papa na biso, la maison de mon père. Ya Suzi on a zoki le comme maman. Tonton a pas bien sûr, aza mobali na ye. To boité. Tonton a pas bien sûr a bali ya Suzi. Mais a kene pas na été, azo vivre pas na biso. Toi comment stressé dans ndako na biso te ya top. Et puis tout linga kimi. Bien sûr, tu n'es pas ce quoi papa. Mais à quoi vous traitez biso on dirait bana mou ya bitike, on dirait bana mou mo na oyeba kututé. Nous avons ça l'effort tout, n'a pas même affection et tout aux la bien. Moi tonton pose bouger. A comment vous avez ce quoi bana bitike, ta ko bana bitike on ya jo. Yesa le quoi maman biso, andima je vous la maman. Tina. Nazui rapport na yo na jo. Merci. Je peux passer un rapport pour quelque part reconsidérer Ngai. Merci d'abord pour la considération. N'ayana le baboy na yo qui bino très bien du début à la fin. Bon moni Suzi tant que ça est célibataire, n'attend commis marié et commis des choses différentes. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public
et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Masumu nyoso